lenga kasi motelenga praisao ndoka monini ana problème ya mobali na ye kuna ye lembele Joseph tatouage ozomona ikorenye na kati ya mboka na bino ya kosakana basambelaka nde pourta mpo na yo bapesa yo makasi na nzambe mpo bato bazobika na nzela na Amen. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Cher Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Qui ne peut plus rien pour toi. Peut-être que tu as le sida. Peut-être que tu n'arrives pas à tomber enceinte. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver ton mari. Tu ne trouves pas de femme. Et les démons ont dit que c'est fini pour toi. Il dit, et voilà, on l'a enterré. On ne va plus jamais entendre parler d'elle. On ne va plus jamais entendre parler de lui. Mais je te dis ce soir, Jésus est plus grand que ce que l'on dit. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de tous les temps. Il est excellent. Il est merveilleux. Il peut plus que ce que tu penses. Ce que les hommes ont dit. Jésus est plus grand que tout cela. Yesu akolimbisa yo, Yesu akoyamba yo. Mema toyi wana tobola, ba dessin wana obeta na banzoto. Ekolongwa eza question. Merci papa Chopa, continuer tout ça na yo. Vraiment, merci la humble servante éternelle. Le monde soki na telema ke za ki po donc ki moi hein parce que na motema souci po mon naza parmi bato yo ba mona ki babiloko wana ba bisa biso ba moni ba tatouage e ko régner na kati ya mokili na bino. Ba tatouage so ba senga ba tatouage ba lakisa ki ngai basil moni basil oyo ba basi bazotia leo na miso wa ba lakisa do mona kasi moi si aime achangwa ko makani wapi miso komi ya kindumba be bashali yango na bandenge nyonso ilwana bazwi bakotisi yo da ekangi nzambe bakomo corriger nzambe mabeza wapi mabeza ali bokomo corriger nzambe mutu azota esu ata kumutamba bato kwa miao necha bangisa siko yo tuna ngai ya mama mwasi ya libala oya bali asema mobali naye siko koluka miso anya onya uzenani olingo onya uzenani siko luki miso mbwa mbwa nize nani bon koluka miso chevalit aussi ça sert pas que ça sert pas c'est pas normal quand ça pas ça là de mutazimona che nini mi ça sert pas tiango balantile non tu dois te respecter biloko wana yesu batiaka wana manzaka bazocha oui ya naturel ezali ya naturel eza kwa nisi nalobaki na bino nakendaki komona kabelo bato bazokumisa kabelo bato batiaka na kata mutu nga nakendaki naye komona démon géant wana kabelos komona eza kabelo te eza kabelos aza démon géant bazwa ye na ndenge ya komba ba brésilien eza nini kabelo mona batiaka bato na suki wana basi mosusu baza na bathaïlande babangladesh basri lanka omoni baza na barite na bango to bakutime te spiritualité na bango moko soki moto asali mabe bakondane oyo bazwi suki wana bakati okomprendre suki wana ekomi ya malédiction bateki yango sikoyo na baafrike bateki wana bamonde mosusu ntango ozosomba suki ya moto aza modi olati malédiction te la humble servante bon yo ozolata suki ya sirene bakataka basirene suki papa na bango kabelo bakata bango basuki wana aina mona mondo biso ateki. Je ne parle pas des cheveux synthétiques comme ba mèche ba somme pour ba libanete na solo be la pena ba kabelo wana. Alors ce n'est pas ça mon sujet aujourd'hui. Sujet on est pour na koyebisa batuke tatouage nyonso eza esprit. Oza tatouage na nzoto nae
benga basambela mpo na yo kende basalela yo délivrance okotisa esprit kata nzoto na yo yango omoni bato lelo tatouage wana ekomi kobebisa bango nzoto eza na mosusu alakisi nga tatouage ya loboko apoli loboko apoli nzoto non mibali mobali penda comment ça la mobali asa bebisa nzoto mobimba wana nyama ti wana nyama yo moni mobali bosa na ye bébé mon amour mais posa nyama il a changé déjà la peau il n'est pas un homme normal à côté batikatiaki batonga na nzoto oyebi d'abord akomi baprière na nzoto na ye prière nga komi écriture yango oyeba te omona yango te la humble servante mais yo moni kapo bakoma écriture wana hajal halabal yo mpo komi na nzoto hajal halabal ne nani oyebi ete est ce que oyebi d'abord ke ata tolobela nano te ke eza molimo ya ndoki soko boye ata tolobaki tatouage eza ndoki ntango nyonso basaka tatouage bafe bakulaka nini bon tant que ne vous faites pas les incisions sur votre corps est-ce que vous savez makila tu fais l'impact sans le savoir mon temps que ça tes un tatouage monter ba salle ça makila te le kuta exact bon tant que couleur mwinto wa nzokeli a bomba kama makila ta ntango ebimaka okoyeba te c'est diabolique ce sont des choses diaboliques mais ma sœur mon frère vraiment qu'on contredire loko nzambe mo kalo batina kati na bible samba lu diango pena ce que ça kata le nouveau testament ko ba te apôtre Paul sa querer to apôtre to soki to manani soki na ndenge ngi pe ko condamner ono bible côté monsieur zaki mayela mutunde lobaki selon moi bolikapote lévitique sikoyo lévitique na lévitique pe les sources nzamba tala ta monaki makambo ekoya kala ayeba te koya na génération oyo apekisa yango déjà donc ne faites pas les tatouages celui qui fait les tatouages je vous dis la vérité c'est déjà un esprit oyo eza kati na bomoi na yo la preuve ane ke vi na yo ezotambola soki toyebi te a cause ya tatouage wana eza molimo moko olata yo moto aosimba nzoto na yo mobali ya serie moko te akoya na bomoi ya mwasi oyo batia ye tatouage na mabele na ye batia ye tatouage na fesse na ye batia ye tatouage na bapartie privé po mobali wana oyo abwakaka alliance na sokisaki te ntango abwaki alliance wana oyebi eloko azoyebisa biso na paster na ye nakenda oteya kuna oyebi azobanya abi apotre ngai tiaki façon yonaki n'est pas mwasi yango na omona kaka keno Jean azalaki awa ozo comprendre parce que akomi kombo pembeni ya kota partie privée na ya nzoto mobali ana okanisa nini naokende esika Jean azalaki nakosi mais oui c'est-à-dire yo moko moto ozobebisa vie na yo yo moto obebisa mariage na yo yo ozwa tatouage otiango kuta mopenda wao mais toi-même tu ne vois pas ma sœur tolanda la Bible dit ne vous conformez pas aux choses de ce siècle ici ce sont des choses qui vont passer oyo ezalaki yango ekomi yango mpe koleka mais yesu kristu kaka ye moko nde azali le même hier aujourd'hui et éternellement pesa bomoi na epa na yesu tika biloko ya kobambabamba na nzoto eza très important mpona signe wana mama ezalaka sili moko navandaka nango mingi pourkui navandaka nango parce que omoni tatouage esami na banzoto ya bato mingi eza caché soki olandi lona kisasa kutu bafille mingi mpe bakomoboya na bango yango ya biso bakomokende olongola soki moya ezokende na botu mais ce qu'on a ngoté ça va prier pour nous hein OK kuna se ba koto ba sala ka so wapi mais ya ka ba prier pour nous c'est très important attends le téléphone au bengi biso na 00243 99 418 27 ba ko prier pour na otoke pas pasteur na yo kende pas pasteur no na boisco sambela ka eza tema humble ba ozonga suma kamana ko lobake na kenda église soute pona donc faut oyebisaka bango très bien que église c'est très important église bazali zomona so okiko luka pasteur Albert Onokoko akoprier pour na yo akosala o délivrance akobimisa na babiloko wana so okiko luka apôtre nani Pierre archbishop Titi Jeff Mola akoprier pour na yo pasteur Bob bazali pasteur Carlos Kalambai bazakuna pasteur Tony Silas bazakuna pasteur basebele Bob Magema bazakuna Baza donc belé. Merci papa na invité. So bazo signalenga déjà na invité ceux qui osa sur na point mususu ya bon soki na kosepela que soki to sisa na point oyo sur tatouage peut to kota na point moko eza un peu mukuse on a bengaka point musu pour reconnaître que mutu azana kindoki kati na o eza inconsciente eza ko ba bengi po eza ba point belé et l'hôtel ba point belé na ko le même 150 points na mukolo donc monique internet eza tango internet pesa yango to ça bango to soutenir musa ensemble vous allez bien la haute impolitesse la haute impolitesse impolitesse exagérée
accélérer, augmenter, développer. Merci la servante. Na sepela kana opo yo osaka directement na kunamba na moko yo kendaka na sete. Tango mutalobi atana na ka mission mususu osaka tango mutalobi yo kendaka mamo. Osui yemba moko skandalobi. Augmenter, exagérer. L'impolitesse, c'est qui ne se pardonne pas. L'impolitesse, c'est qui ne voit pas une personne devant lui. Soutez pas bani. Yo moni mwana mobali ya mbinga telemi, ye mwana pa telemi, bani babete, obetanga te, mwana wa telemi mukolo, mwana wana yebi. Ke na monde ya ténèbres, soko azandoki, soko betie na butu bango bako sakana na yo. Bana musu baza impoli à tel point ka banga kana finga ka mama na ye na potoa. Azo finga maman, azo finga papa, parce que ça je pas vous dire un mot, vous êtes rien. Allez, je m'en fous de vous, je sors. Français, na bapara. Oh, cause en Afrique, on a besoin de tina bacha, na nyata ta timo kwa. Oh, papa bundi na nyati mwana ngai. Mwana kofi po zonga. Comment est-ce que yo mwana? OK, ngutumbuki la baboti. Maman ta boti, bibi lobi honorer ton père et ta mère, ainsi que tu vivras longtemps. La uzomona mutu mususu talaka na basemeki. Impoli akolo belange lo côté. Bazama boka pilipi, basila kasolote. L'impolitesse, c'est ça signe en sorcellerie inconsciente. Bachaka impolitesse, yango moni bane belo bazaka impoli za kanini pe. Deuxième chose surtout bana, pe mikolo bazaka impoli ya. Donc on a mama mususu na wenza, ba bengo mama passa, alo baba bêtise. Est-ce que mama passa ça ba bêtise ya? O mama passa ba bêtise, mama passa akele la zo ba bêtise na wenza. Ba bêtise mobali yaka ngal o mukusina ke wenza na somba, na kai pusa ngulu. Mama ngobenga na chéri yaka ngulu yango na tsima manga chéri na. Tatali to malibisa na bikobenga mutu chéri te. Wanga tumsuba se poli na ninga na wenza zo anime ba bêtise. Na quartier za kama mama kwa bêtise te bangala bazaka bongo. O ba mongo ba mesa te ça la sorcellerie. Na ko ba bêtise na misa batute et ça la kande bando bazaka respect na otezani. Et pas bande konya basi et pas de konya mbali pourquoi? Parce que na monde à ténèbres tant to soki de koloka kuna ilambe la tamakate. Et ça kana teni moko za toji ya chocolat. Toji na bokola tango bino nyonso mitakala. Na ba oya boichi, na ba baza tia, na ba baza tia, na ba baza chi, na ba baza tia. Donc bino nyonso tai nyonso ya zomona. Kaka mwana na 12 ans mona ba mama boy, mama santa ya 50 ya 30 ans obanga simu takala nini. Ndetanga zomona mama na ebo zo finga. Tanga zomona papa na ebo zo finga. Côté ya ngelo côté. O zo finga mutate ya ngate mbala mtate. Atuza mubala biso nyonso bana 1900. Biso bana 1900. Mutako bate pa mona kabino mitaka aleka kabina ke loka. Azonga ke loka. Na ndenge boza mitakala yebi. Azobanga tata na été parce que tata moko aza kuna monda teneba aka mutakala ka boy. Amona. Ozo ba pete mutu zo finga soka zana. Ya. Omoni eka. Mwana wana ya normal. Obi papa na kacho titika beto lisolo kana makambo ngolo bi ya politesse. Mungo msuna ya mama mo. Papa mama mukolo pa kola que politesse c'est pas moi là. Oui. Obi mama moko boy abenganga. Papa abanjo finga. Abanjo finga. Obi na vanda kimia na yokae na otaka. Merci maman. Ozo finga ngamenga na zo c'est merci maman. Merci maman. Non kaka yemo ka baluke lingeso. Nazo floba na yo ko répondre ngate. Oh. Si on a ko asiriki ndenge ninga na zo ba doba merci na ngane pesi susu kanda. To yebna pambola bato bazo bongo na motema, bato bazo tika masumu, yoko ya kaka on ce sont déjà des derniers temps. Mais ce que l'on so sa yoka Bible bi ya Gamaël abi. To tika ngwe kola. Oyo za nzambe eko umela. Oyo za nzambe te ekobunga. Tika ngwe kola, tika motolanda. Soki batoma na baina sango malamu ya malamu. Soki le Nazarien baina loko ezobikisa bato. Soki kobebisa tika ngoto koyebe kobunga. Soki ezobikisa bato. Oui bato boni o chaque jour bapambola ka epananga. Obi pwani ngada bona ninga ka omingi. Poni ngada considérer que mission soko benga ta za wa pata za zamba ta va ba prière. Et ça ok na koya. Parce que na ko trouver que obikisi ba ame ebele. Pourquoi obikisi ba ame ebele? Parce que ozobenga bato bazokisa bato oyebi na Nazarien. Ce qui n'a pas choqué, n'a yambisi au moins plus de 3 000, 4 000 personnes yesu. On dit manga. Quand on a des missions banana banda, plus de 3 000, 4 000 personnes yesu. Mais, n'est-ce pas qui contrairement, nalingi azwa appareil nae,
babenga nga bayebisanga ke soki mutu moko oyo atindeli nga mbongo ke papa natindela ko elamba natindela ko sapatu natindela ko mbongo azosoloba bato bazokanga azate mutu akobenga ata mosusu po encourage nga mpe asoutenir prière mais kotindela nga mbongo nga apôtre mateya wana oyo opesaki ekoti ngai zwa $1000 zwa 500 zwa boye jamais banza mpo baobika wana yo lingo osala na bango nini yo lingo komisa yembe servante wapi yo lingo okenda bango wapi soki osali mutu aboye mabe soki osali apôtre mabe soki osali mama evodi osali mutu moko mabe eza mpo ganye nini yo kanisi baame nyonso aso baza perdi yo osepela na nini bino mpe baame yango ozomona ke makambo apôtre azoloba eza vrai oyo azocontredire apôtre aza mutu lokola ya liboma okolanda ye pourkui azobungisa yo nzela yamba yesu yokama mateya boye yokama témoignage ya baninga bible elobi na nzela ya témoignage mpe na nzela ya liloba nde biso tokozwa pole landa ndenge moninga nzambe alongolaki na mabe po yo mpe soki ekomeli loba apôtre asalaki boye nasala yango te awa nalobi likambo ya tatouage awa nalobi likambo ya impolitesse awa nalobi makambo ya bakoperse makambo ya basile banini bato bakotika baza bakoba eza normal te yo mona moto akati ya ye moko nzambe atya ye amatisangaki nango awa mosu amatisangaki nango awa eza normal te ozokorige nzambe moto akomokata kwafa longe na kwafa suki tina kwafa awa tina kwafa base ya nzoto sikoyo yebisanga sikoyo tokomi na monde nini toloba te yaya ote boloba te botika kaka tekindoki po tobomaki bakangisa biso mais yoko ya kilongo na po toyokangisi biso ti estce gouvernement estce basoda bamonaki baka kaka retard yaya bakoya mokolo mosusu na bomoi no yokosila bakangisa bato ntango mpe bakoyela yo mpe bakoboma yo bakozala te ya polisi azalaka te skandoki aza le preuve ane ke mutu moko te atiela basoda ya bapekisa liwa kotaka mokonzi akufi alali basoda na porte mutu moko atiela pauvreté basoda bakenge na pauvreté te mutu moko atiela maladi te basoda bakenge na maladi ekota na ndako na ye te me towaka okenge na nzoto yango ya mpo osala misala ya nzoto mpo soki ozalaki mutu ya molimo onga kopate te natya yesu na porte ya ndako na nga mpo soki maladi eye yesu ayebisa maladi kokota te mpo eza spirituel oyo tozoteya bino. Merci beaucoup. Donc, comprenez que biso pe tozaka lokola yo batu lokola yo tozana mai nzoto na makila na molimo nde yankola zali yango nde bokeseni zali tozaka pe na posa moi papa omela ta moi vino pe oza pe na moi posa okende po beta mais molimo azaka tino azopekisa yo siko mutu abone omoni fo calculer lenga na kosalela mission moko boye pona sambusa ye. Non bien. Non calculer les photos na sangisa ngone loko moko boy pona humilier yena lo bakaza azandumba nde mutaboy. Bien aimé dans le Seigneur, allez-y comprendre. Ate pa nzambe azotala yo azotala nga amona ke bénéfice ne mingeze pa nga moyen de permettre yo to sala loko ane ko matina suka po yo o gagner la ke am moko te tika na gagner na nga Yesu ba am. Tala nani garçon APD. Obi apesa na suka kamane 5. Donc ko tapia 3 jours. 5 ba bongo ni musina simana ye. Et loko kamusi ba pama ba kamane na zobeta di solo pa mama evodia na zolo bake mwasi moko akuti mobali na Ilanda na embesa riche. Ah donc bongo biso tozanga na ndako waza mde mtapesa mbali nanga ndo mbali nanga pesa nga. Yo na mona mbali nanga sala kate azwaka mbongo wapi. Mpona te. Ba bi nanga papa tutiki. Eze sengo bongo ba finga tisiko. Na moko na bango. Nzamba pamolao frère Odon. Undimi komo na Odon. Malelisa o ba nobego malelisa. Yo kama mbaba pesa komo malelisa. Donc songi panza makita. Mais ye moko azongi sikomo na Odon ya bomwana. Mama na pesa ki kombo Odon. Baza bana ya salongo zongola ya bomwana azongi alobi papa na zongeli ndam na finga kyo pango so finga kyo abalotanga nanga bakombo alobi y compris nzamba limbisa to koloba na ete nzamba limbisa ye bazo sa subu finga bango po ba nuire po ba lembisa biso lembisa na serein nzamba wa mingi. Moi je préfère que ce qui finga azo finga caméra za mabe donc po lembisa na okason e caméra za mabe natika po kokani na ba image ba ba oyo pe nzambe tango zongola bazo finga caméra yo sala mama koki simba caméra malamu ombre po bafinga kate apôtre yebisa embre caméra totindi yango po bafinga na biso te bana nzambe mais mpona nini biso bana nzambe tozosunga na biso te bapayen soki babandi kolobela likambo ya rose croix soki babandi kolobela likambo ya maikari soki caméra eza mabe directeur babengi kuna kaka lobi caméra sika ekiti apôtre nzala mama embre servante nini
nini papa moi lamba ekiti posa la malamu pour le bango mais biso ba na nzambe au moins peut-être ali bango émission na bango biso to andaka maloba na bango bana la kabanza na bango micro za bango mabeli kamote nini za et puis so wa finga yebo pa lobi vraiment bo bongisa pe parce que ça peut nzambe soni nzambe amune banzimela bonza bango mune na kitala sasa kana bato même papa tika to continuer na to zongi na makambo kitoko ezobima wa poto komi ko atterrir déjà vraiment dès on dans soloba dans le qui pour signer l'importance aiguë et ça très très important alors bo finga lisute na makambo na lo bawa ça grave lisusu we ko sunga biso soko lingo yeba 9e point que moi soyo mobali oyo mwana oyo ndeko oyo azana na sorcellerie inconscient et ça ce qu'on appelle les mauvaises odeurs solo amabe na kata nzoto ya moto tozokende na koprouvango na kolakisa bino qu'est-ce qui se passe na mauvaise odeur. Alors na mauvaise odeur na ekola deux choses. La première chose soko lingo yebaki na kati ya famille na bino balie moto na kindoki okoka mikolona na kata ndako solo moko akopola solo boluki soki poko akufito eloko moko ekufito ni boluki bomoni te après 3-4 jours solo yango mesalini esili elingi koloba la humble servante que basi baleli bino mutu moko na kati ya ndako. Deuxième solo okoyoka po yebake milimo ya mai ya sirene ekoti soit na bana no ya basi to ayaka kuvisite bino na ndako okoyoka ndako sola zei obi sola zei ndenge saka na ndako omoni bambande to bwaka bama ya Thompson na bazei wana okoka musola ndako zei ndako bazei sola zei ezuta na bakopo zei na bakiti zei na biloko zei azoleka simbaki biloko na bino soki mwana moko aza na molimo na ya simbi ata verbe etikali na zei ndoko moni eza bandako mosusu ya omena mai ndeni ndeka tosa émission tala ne tozo tala verre ata mai za tshela mai uzomona ke tozosala émission tozomela kitoko na ndako oyo pourquoi tozomela kitoko na ndako parce que verre kitoko solo kitoko soko omoni solo oza na poto ya uzomona motu akomela ata mai boye te tala ndako solo azei ezali présence ya esprit mauvais ya badémon ya bamari de nuit mpe bayaka na solo wana bafemme de nuit mpe bayaka na solo wana et puis basirene mpe bayaka na solo wana. Alors mauvaise odeur nyonso ezali la sorcellerie inconscient bakotia motu solo eza motu mosusu oyebi te olali okoyokaka olotaki ozolia nzoka ata oloti ozolia na batie oyo bakoti na kati na onyei nde omoni motu mosusu asolo basolo ya monoko kovanda te nde tosola na oboye okaka solo amen parce que bato bazoka solo na monoko na ye mosusu okoka solo mapeka lokola ntaba exilaka te parce que solo wana ebimaka oyo ya kindoki inconscient ezalaka biso toke na monde ya ténèbre tosaleli yo miroir à cause ya erreur moko osalaki obimaki par exemple na ngai na ntango wana to obimaki na mobali moko songolo to mwasi moko songolo apesi yo mbongo $20 110 000 euros même obimi na ye orode ndenge bobengaka orode osali kitchen mais nzoka moto wana azwaki solo na yo nabetaki bino yango amemi yango na monde ya ténèbre kuna na monde ya ténèbre sikoyo bakotalela koza mwasi kitoko basi kitoko ebele baza balumbaka solo ozoluka délivrance oke partout olumbaka solo na nzoto solo mosusu eza moto azolima na nzoto na ye ya bomwasi okoka nzoto ya bomwasi mibali bayaka bakendaka yo oyebi te mpona mibali baokende nzoka mibali wana bayokaka o solo lokola ngai na se ya nzoto ya bomwasi bayokaka o solo me mabe ya mibali wana oleba yebisa mwasi peke atuka mama ntango tozalaki naokaki obete naokaki osola ngai moko lokola sola Thomson nzoto no ya sepi sukolaka yango bien ntango so asukolaka bien eza ye te po moni témoignage bato banga alobaka vérité mpona kobikisa molimo ngai nazali aporte oyo nabikisaka milimo nabikisaka motu te na maseki nabimedi comme ça bimedi te ngai aza motu nazotanga liloba nzambe mpe nazobikisa molimo ya motu akende komona mabe ekoteli wapi akende obimisa virus ekoti na nzoto na ye. C'est ça la mission que Dieu m'a donnée. Nzambe apesi nga mission lokola bato nyonso te naza na mission na ngai ya délivrance oyo nzambe apesi nga. Alors eloko nini ekoleka maser sikoyo omoni mwasi azoka solo olie mobali ayo ede ye abeti chéri en tout cas solo wana
Tant que soka omona ki ati na sokola ka bien mais ndenge ni seke donc ba koluka basala nza ya nzambi ya éviter nzoka batio solo la sorcellerie inconsciente bois fait au parfait na kata nzoto parfait no mona mobali nyoso ko yepa na yo omona zoka o solo mobali so pesa pemeli tazo kima oko changer 10 oko changer 15 omona kaka ozo pesa bango ba 100 mètres yo kasi ba 100 mètres kutu bazo sepela omonte bando pesa 100 mètres kenda na yakenda bien na lungwe na solo pardon solo le kaka na bimi na solo pardon nzambe obixinga na solo yo kasi pesa que 100 mètres à souffrir mais yo ndo komo tikali na solo combien tu as rejeté solo combien bakimayo solo alors on a solo yo kanga mauvais odeur nyonso utaki pas Satan tala bien ma la humble servant de Dieu ce qui mutakomi liboma eloko tobosaka na osali akendaka na matiti na fulu esika solo esali ni ezalaka parce que diable to mobala buto oza na ye to molimo oza na ye akoluka to mwasa buto oza na ye akoluka pesa o solo moko na nzoto na oyo ye moko azolinga yo kaka mpo mobali ya moi aya kokota te mpo mobali na yo asupporte yo te ntango sikoyo yo mibali ya boyi bandokima yo nzoto pesa elamuka ya mwasi osali ndoko mosomba ya tige okomosala ya électrique ndoko mokosala na banzoto na ndenge okoma osala ya électrique ozokanga ndozi bitabe okomosala bitabe j'ai vu des histoires ma sœur nazo biso ke nzambe alimbisa bato ebele après 20 ans 25 ans awa bakoma na fragilité aiguë oui fragilité aiguë c'était pas bana basi fragilité aiguë c'est-à-dire moto azozwa eloko électrique ya nzoto ya sexe azokotisa na kati ya nzoto na ye électrique ntango esala kuna mais ezobebisa yo ti ezokomisa ebemisaka na basexe ekomi ndenge nini moto azozwa bitabe oyo ayi papa ngai nazoka bitabe nakotisaka na nzoto nanga bitabe parce que mobali bakenda bango nyonso baokima nga siko na osani natikala na nga mobali nanga bitabe omona moto ake oshope tala bitabe ebele yo kasi bitabe akolia yango yaya yango nde esungaka donc solo eza mabe ngai nakenda kotushe motema moto ayoka odeur ezali moyen moko oyo bandoki bakotaka na kati ya moto le mauvaise odeur voilà eloko oyo nakokaki koyebisa biso yango wana mpo nakende lisusu kotalisa bino ya suka sikoyo namoni tokata na biso ezali totoshite tonasuka na nga wana nayebi te annonce yango explication nango pe alors eloko tokoannonce bino ezali salite salite nyonso ezalaka mpe molimo ya kindoki inconscient bato bayebaka te ke satana ayaka kovandaka esika salite ezalaka omoni nga na voyazaka mingi so okomi na lubumbashi ozokita na tinel ya lubumbashi mpona balushwa nyonso nzambe apambola bino esika boza na poto balushwa nyonso bana watanshi bana wapi nzambe azoloba nayebisa bino eloko moko ya solo ya salite d'abord ekangamaka na solo bakoma na pont wana baloba buchafu ni buloji donc salite eza bondoki donc tokobeta yango eza na bapoint ebele naosenga na bana nzambe bo encourager la humble servante mpo bemission elekaka bonotaka epuis tokoti sikoyo na page oyo bozalaka na kaye bozalaka na biki nasengi na bana nzambe humble servante limbisanga eza na problème moko nazoyebisa bana nzambe mais na pamboli bato nyonso baosala yango oyo baolanda nazaréen bazoloba yanga toujours liloba moko babi tolandaka bino alors bazoloba nazoyebisa bango soki omoni témoignage moko eza ya paster songolo eza ya motu songolo eza ya apôtre joseph eza ya mama songolo esepelisi yo eke ozwi part na yo yebaki ndenge ozwi part na wana motu mosusu mpe soki orekomande alanda akoki mpe kozwa part na ye na nzela na yo kotikaka bandeko na yo te benga bango na poto loba landa nanu mame evoli likambo alobi likambo bazemi wana landa nanu paster vesata azobamaka banguma melaka baentreprise landa nanu apôtre joseph azoba makambo boye landa nanu la humble servante micha sika wana landa rekomande bandeko no baa na poto bayeba parce que eza bato ebele bakenda poto kala moto asala 30 ayeba makambo eza asosala te nzoka kindoki ekoma ayeba te so mokolo akita na aéroport bakokiasula yo bakokiasula na aéroport awa nde mokolo koya nde mokolo kozonga liwa donc oyebaka te makambo elekaka fo yebaka fo landaka qu'est-ce qui se passe en Afrique kolobaka te que nous sommes en Europe je vais mourir en Europe ce n'est pas ton pays ou ton continent c'est là où tu es né c'est l'Afrique c'est le Congo c'est le Burkina Faso c'est le Brazzaville c'est Uganda mboka na yango wana tenaka compte ya mboka nao okosomba ba immeuble ndenge olingi omona mundele jamais aotonga immeuble koleka ndako na mboka na ye jamais donc mboka na olandaka makambo mboka na yo lakisa bandeko na yo émission mosusu ya humble servant yebisa ye bolandaka mpe boyoka
Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin du Lobano Souka, apôtre. Na solo baloba suka kaka ya kopesa ba mbote mingi na so pesa mbote kaka na ba pasteur nyonso nzamba pambola bango na pesi mbote na Shilo musenga musema na pesi mbote na prophète miracle na so pesa mbote na Rachel Futa azala poto tête tendai nzamba pambola bino le pétrolier na pesi mbote na bana nzambe nyonso bazolanda biso na Nazarien na pesi mbote na papa Adrien na pesi mbote na pasteur J'aime waza na Caraïbe talaka mutalongwe poto ake Caraïbe mama pona kosala émission pardon pona kosala l'église ake na Caraïbe na pesi mbote na bandeko nyonso balanda biso pe na bana Congo na bato baza na poto na pesi mbote na biso na bato nyonso oyo baza partout nzambe apambola bino nzambe apambola bana nga Blessing Chopa Louange Chopa Junior José Chopa nzambe apesa apambola bino na kombo na Yesu Kristo Masia pe mbote na bana nyonso ya chambre haute na bato nyonso ba soutenir biso na prière parce que ndenge na bisaki la humble servante de Dieu que nzambe achinga siko na motema to ya ko implanter la chambre haute awa na Kinshasa nde tozobunda na nzambe asunga esika moko ya munene makasi pour nga aza na vision munene makasi ya kozwa esika po to implantango merci na moto nyonso loboko ne kozala tanti mpona kosoutenir biso nzambe apambola bino na Facebook okomi kaka apôtre Joseph Chopa Ozinga Twitter Viber Imo pe ba réseaux sociaux ya ndenge na ndenge na YouTube www.lenazarien.com aussi la humble servante de Dieu comme on commis apôtre Joseph Chopa aussi ba émission nanga nyonso soki nzamba zongite nazasi na komona bina pesa binso. Merci beaucoup ndenge ka tozo Sabino donc tango c'est comme mabe donc to milengela naza mingi olbate to commenter déjà et belé to salango parce que ko la tindi biso pe bolingo obeza bato susu ata ko la tindi so za na bolingo to salango te o yela ka biso na butu na mo yo za la te yo za na ka pona ko finga mais o yinde la ka biso tango ko la kitaka yo za la te bien aimé dans le Seigneur yango zo mona ke makamno esimba te o bate pola ne okeluka bandoki ala mtu bandoki ya famille na binote yo ka sinzamba o sepandinga yo finga kanga aho sepandinga finga apôtre Chopa no finga bato no so ba oleka nzamba o sepela na hote soko sepelite tolobaka yango koma loba oyo lingi surtout na makopi osala ngo to kosala ngo metika ko décourager baninga msusu na écriture na yo okomaka yo mto ebi français na ngo pesa Yesu ni yo mto ebi anglais na yo pesa Yesu ni o ganela ta amoko sikola bato bazosala ba ofana na obandi ko koloba biloba loba ya obanye bake yo komaka yo koma tika tsanyo ça c'est pas bien na lingi yo mingi ngape lingo mingi nzambe pa lingo mingi nazana na wana likambo ta poto papa zane na wana likambo te donc to lingi bino mingi ya to sa musala oyo kanisa kata jeune fille no na mwana no na mwasi soka kokosa musala oyo tozo sala o akate mais so mwana mutazo sala boye kumisa nzambe sambela kapona ye tika ko finga ngai mama tika ko finga nga papa nga na sa musala tata na ngai ninge so albaki na ozana kata ndako tata na nga na sa musala ngai yo pesa lela nzambe na domaine oyo ekokela yo nzamba pambola biso nyonso tu na lingi bino mingi batu nyonso France ba salutation Château Rouge batu bisika nyonso bozali na libino mingi États-Unis Canada Hollande Italie Suisse mama Thérèse Lokofe donc bino so bisika bozali batu nyonso ya Suisse o bolinganga na ba bolinganga te na libino mingi Italie moto moko mama Annie na Italie kuna donc na papa Edmo Kobani donc Nzambe apambola bino makasi po sambela kapona biso surtout mingi pona la petite biche na papa Edmo Kobani asambela pe pona ngako. Merci beaucoup, c'est le pasteur. Que Dieu nous bénisse tous. Ciao. Merci. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Cher Cora, tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es excellent. Tu es
n'arrives pas à trouver ton mari, tu ne trouves pas de femme. Et les démons ont dit que c'est fini pour toi. Il dit, et voilà, on l'a enterré. On ne va plus jamais entendre parler d'elle. On ne va plus jamais entendre parler de lui. Mais je te dis ce soir, Jésus est plus grand que ce que l'on dit. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de tous les temps. Il est excellent. Il est merveilleux. Il peut plus que ce que tu portes. Ce que les hommes ont dit. Jésus est plus grand que tout cela. Joseph, tatouage ozomo, ikorenye na kati ya mboka na bino ya kosakana. Basambelaka nde ekuta mpo na yo. Bapesa yo makasi na Nzambe mpo bato bazobika na nzela na. Amen. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Cher Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit.